par rapport à toujours vivre le bien tufi bilile le kamalo bana ebele tu veux toujours un enfant. Bonjour Yaya. Bonjour Noko. Maman Koko contacte-moi aussi. Qu'est-ce qui se passe en fait? Noko a profité na Kinshasa. On a dit d'abord on a agence à Mangangi $800. Agence c'est comment on appelle sa famille Mbongo Ndambu Ndambu. Et ben maison volée. Na lingi risqué. Écoute-moi s'il te plaît. Écoutez-moi. Awa eza agence Mofa. Agence Mofa. Mofa ezali na chaussée de Wavre numéro 144 na 1050 na XL. Ndeko, ndenge tozali awa, okoki kotina mbongo na yo place nyonso olingi na Afrique. 100 € jusqu'à 5000 € ou 50 000 €. Biso tokozora commission ya 5 €, quel que soit les montants. Ah! Donc attends, on a dit 50 000 €. Nous assurons vos transferts d'argent sans inquiétude avec 5 € comme frais d'envoi. Et profitez de notre carte de fidélité. Après 9 transferts, le 10e est offert. Nous sommes situés sur Chaussée des Wavre, 144 1050 XL. Téléphone plus 32 2 315 45 24. Oui, merci beaucoup. Allô? Oui. Regan. Bonjour, Mongo. Oh. Mais tu as un bon psychote. Bonjour. Merci beaucoup. Na Mofa. Tinda mbongo erolingi et kokoma na temps réel. Na bini kuta agence te mbongo déjà na Kinshasa bazwaki. Et en plus, bazuka à pourcentage, il y a 5 €. Même montant nga na tindi, baz récupérer le côté. Attends, otindi ba million, il ba ko bazwaka 5 € pamba. Mofa. Ah, la boy risque. Bonjour. Moi, il dossier Mukuna. Et on connaît où tu connais quand si pas hier, Azaki libéré. La personne nous a donné pour la sortir à Mukuna. En tout cas, pour sortir à Mukuna, la jeunesse c'est mon mini. C'est la télé. Mademoiselle, c'est maman. C'est là. Et vous avez vu, c'est de mon nom. Vous êtes au Bimandela. Vous avez vu, c'est moi là. La lecture. Et pour continuer, ici, voilà. Ok. Et conseil européen, est-ce qu'on a pas pasteur qu'on va dire que ah, conseil européen, ça va me batika bioka yoka. Batika bioka do nzambe nzambe. So en tout cas moment poisson na ko ba bingu la ko ba bingité. Bonjour mon frère. Lecture examinée par rapport à la suite et fin à de lecture pasteur Mukuna Aza pasteur. Je pense que si réellement il est un homme de Dieu, parce que tout le monde va bien à pasteur Mukuna homme de Dieu, Toche pasteur Liboso. Oeleki c'est une réalité, mais en vérité Namite Mande et Ebani. Donc c'est-à-dire leçon oyoyo na makambo tozomona na kati ya Congo et banako interpeller homme de Dieu bazala na kati ya droiture ya musala na bango na bwakeli pasteur Mukuna libanga te mais na lobi na kati na biso vérité nde eyebi parce que notre cœur yango nde mutezo sondé eyebi c'était une vérité ou c'était une réalité balusi yango yemo kwa yebi mais na bandi nenga bimi libanda ba pasteur baye ba kozwa mosala na bango au sérieux baye bandenge nini ya côté ya batu ba tikaka kokoya na kati ya problème oh parce que ça crée le catastrophe na kati ya mboka. Merci bien. Bonjour.
na ye ezotalaki eza likambo bato bakotalaki ete lokola ye abandaki kolobo ngai nakosala boye nakokangisa moto kwa tomoni bato ebele baye kokota balobi bon il faut tosala boye basala ye babloke mais kobimana ye biso tosepeli po ete likambo ya mosali na nzambe toyebi ntina basali na nzambe mosusu bakomi kokota nsima ya bana na nzambe koyebisa bango sala boye okosala ye po tobimisela ye bonere ezali mabe ni nzambe azali kaka nzambe soki okoseli mosali na nzambe na baoyo bosangani na bango nzambe ntango okokisa vraiment bénédiction na ye ekotombe likolo ya bato nyonso wana ye azali na nzambe mpona ngai ndenge balibere ye boye akozonga lisusu. Bonjour. Oui, bonjour. Analyse dans les amis par rapport à dossier Mukuna, Otomonaki, Lobby, et puis Kataki Libani. D'abord, question les amis. Premièrement, nous, il faut pas que ça la beauté, mais il y a pas d'exemplaire, mais alors c'est exemple. Parce que bassin d'ensemble, nous sommes en train de faire la deuxièmement, effet bon. On a eu la vérité de prison, il fallait vraiment assibir vraiment peine. Il y a une différence entre artiste et musicien. Donc, ils font ces amakas. On a un artiste et musicien, on a un artiste. On a un peine à singler, on a un clip, on a même un caleçon, on a un musicien. C'est faux et archi faux. Effectivement, on a un clip, on a un caleçon, et ça la c'est pour cela on a dit bango nyoso basali na nzambe wana ba bato moko nzambe pas finir bango to mona ba kanga be glitch awa makambo wana oyo yake o pasteur a fait et ça qui sauté dans ba problème de prison mona ma mosali ni ezali pour moi le chef de l'état il doit être un fou virginia pas na mambo nyoso oyo e sala ma oyo on ezali non lo ba ya moi. Bonjour. Tout le monde a dit lobby sorti avec nous pour les salariés en tout cas matériel libéré la ville. Premièrement, impression des amis. Bon, pour nous, on CP là qui peut avec nous, avec nous, on a premièrement ça nous ensemble. On y a le Obama qui peut naïe, tu es pas quitté, Isaki vérité ou Isaki Lukuta, non. Et les cas na média, ba lobby ba chanter, ba lobby ebele bon. To banaka kotika na maboko ensemble en tant que chrétien. Ce qui veut Mukuna Sala que le Kwana Zaki a solo, Zambe Moko se manifester, Nicolas veut Mukuna. Ce qui est à Lukuta, il y a un autre monde qui est au sur Basala qui est un scénario, Basala contre Mukuna. Donc, moi, je suis à la Kosaki. Ah, moi, je suis à la donc, Zana Batuyo, Basa Simanayo, Basala qui peut que Asali Kombo et Mukuna. Ah, il y a Kosaki. Mais premièrement, avant une question, merci pour la question. Tolanda qui journaliste, avocat, excuse, avocat avec Mukuna. Batuna qui question na top Konga Lobaki concernant évêque Mukuna soit abima. Est-ce que à cause de ma coquille à porter mon moi soit na plainte? Non. Nani avocat Zaki sagesse dans le lobby. Zambe a juger moi na moi soit na ndenga tambwisi kombo ya évêque Mukuna na buzobo alinga sali kombo ya musala nzambe évêque Mukuna za musala nzambe mais bible loba ne jugez pas mais ouais bon ye mwana mwasi astala ki ke donc asambi c'est évêque Mukuna na makambo moko boye oyo ezano donc eyebanité bon wana ezali kamna na nzambe mais évêque Mukuna abimi toyebite siko na minute tokoloba ke eza batuo babandolo ba évêque Mukuna zana etumbu asubir ou bien ça évêque Mukuna amsana nzambe mais bobo sana nzambe atika basana na yete. OK, ça va. Merci beaucoup. Merci. Et maman, bota la agence oyo ekolongola Western Union na MoneyGram na terrain. Pona kotinda mbongo na prix ya muke, tokende chez Monfa. Monfa, Money for Africa. Money for Africa SRL, partenaire officiel de Manitrans. 5 € de frais, peu importe le montant. Money for Africa Monfa,
plus 32 23 15 45 24. Chaussée de Wavre 144 1050 XL. Nous sommes ouverts de lundi au samedi de 9h30 à 19h. Balobi, Monfafo Africa. Et si kana matonge ezalaka na mbutu butute. Et si kaba embrouillaka batote. Yaka kuna na matonge na chaussée de Wavre 144 1050 XL. Otinda mbongo na 5 € seulement. Talambo Canyon Soya Africa. Tinda misolo na yo. Peu importe le montant. Kaka na 5 € ya pamba. Oyo esengote. Ah oui. Magnifique.